c'est un jour mémorable. Un jour où l'histoire retiendra que réellement le régime de Kabila était cruel. Le régime de Kabila, c'est un régime qui tuait sans pardon. Mais pour l'instant, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne plairons pas. Nous les commémorons. Biso peut continuer, on peut combattre na souka et pas y a plutôt Congo, il y a valeur, Congo, il y a rationalité, Congo, il y a éthique, na Congo, il y a culte, il y a saint. C'est-à-dire bateau nous surtout ba ko aspirer na rosala musala pona tina na Congo, bazala bazo bateau bazo tombola mayele ya Congo, bazo tombola kita ya Congo, bazo tombola ekolo ya Congo. Poto za la sousuriser en mokilité, c'est-à-dire mokilé c'est kabisote lolenge tozo c'est kamalelo tala tina bandeko na biso bakufa ki yango pe le toye lelo pona ko honorer mémoire na bango et nangana sa ko exhorter ba o nyoso tout bazala biso na kati ya ba conviction na kati ya politique oyo totika bitumba oyo to continuer yango parce qu'il est bon encore que mutu okufa ta pona tina ya kobunda pona mboka na yo ba martyriser yo ki okufa pona biloko moko ezanga tina. Moi-même, j'étais sur le terrain ces jours-là. J'ai vu comment nos compatriotes tombaient un à un, surtout des jeunes. Vous savez, nous sommes le parti politique qui a perdu plus de membres ce jour-là. Au-delà de ceux qui étaient tués dans les rues de Kinshasa, nous avons perdu 7 personnes calcinées dans notre permanence. Ndia Congo France boy madame na kati ya tranche noto le belarabino makambo itali politique mboka Congo les lots zali awa na kati ya cathédrale à Notre-Dame du Congo to commémorer martyr au batika ki biso le 19 septembre 2016 na carte jaune au Kondo Etienne Tshisekedi a Pesaka au zali gouvernement en place au a Pesaka bande kona biso mwana mboka Joseph Kabila yango wana lelo bana o bande kona biso o mouvement citoyen to benga kaba echa basala ki biso echa o kamba magana Ben Joseph po ekabwana basala ki mes lelo ya ko commémorer ba martyr bato bande kona biso batikaka biso mukolo ana mingi bazoka mingi bakata na makolo mingi ndenge baza bakota sa be mingi pe bakota ba boloko o pe ba kendaka pe kota la bangote yango wana lelo toza lelo awa na kati ya Notre-Dame poto sa nini to commémorer bande kona biso wana ya echa ngana bino to kota na kati tango to ko bima nde to ko se to ko clôturer émission na biso ya lelo. Et beaucoup à l'élément puisque Christ veut dire à la congolaise et que cette presse advienne la paix à travers le pays. Puisque les citoyens congolais s'élèvent dans la morale, la paix, l'amour, en fait la République du Congo resplendit dans la lumière du Christ. Et ça, c'est l'esprit patriotique. Le peuple gagne toujours. Je vous remercie.
Excusez, monsieur. Par rapport au martyr du 19 septembre, quel souvenir gardez-vous? C'est vraiment triste que nous puissions nous rappeler de ces événements tragiques parce que moi-même, je les avais vécus. Vous savez, lorsqu'on vous relate un fait et lorsque vous-même vous avez vécu un fait, c'est deux choses différentes. Moi-même, j'étais sur le terrain ces jours-là. J'ai vu comment nos compatriotes tombaient un à un, surtout des jeunes. Vous savez, nous sommes le parti politique qui a perdu plus de membres ce jour-là. Au-delà de ceux qui étaient tués dans les rues de Kinshasa, nous avons perdu 7 personnes calcinées dans notre permanence. C'est un jour mémorable. Un jour où l'histoire retiendra que réellement le régime de Kabila était cruel. Le régime de Kabila, c'est un régime qui tuait sans pardon. Mais pour l'instant, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne pleurons pas. Nous les commémorons. Nous disons que c'est nos compatriotes qui sont morts. Ils ne sont pas morts, mais ils sont vivants. Ils vivent dans nos esprits et dans nos cœurs parce que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, à mener ces combats jusqu'à la victoire finale. C'est l'unique manière de les honorer. Et là où ils sont, je pense que l'eau de ruissellement leur apportera la bonne nouvelle. Que ceux qui sont restés, ils se sont souvenus de votre sacrifice et ils se sont battus jusqu'au bout. Et j'appelle aussi les jeunes. Je suis très content que ce soit les jeunes qui ont organisé cette messe. Je leur dis qu'il ne faudra jamais baisser la garde. Il faut toujours aller de l'avant. Il ne faut pas céder à l'esprit d'enrichissement sans cause. Il ne faut pas être traîné par des politiciens véreux. Soyez constants. Aimez votre pays. Continuez à vous battre. Parce que le sang de ceux qui sont morts ce jour-là, le 19, criera contre toute personne qui aura trahi ce combat. Merci beaucoup. C'est jamais le message à Lingala. On parlait de la fin du régime. Alors que la machine à voter que vous refusez permet à ce que les élections ne puissent pas avoir lieu. Nae awa, na meso bandeko na biso ya organisé. Au Monique n'a bimi avant parce que tous allez na manifestation, tous allez organiser na permanence, mais na linga qui naya pour marquer présence nanga pour baïba que nazali vraiment reconnaissant na acte ba posé. Na kokai kaka commis s'excuser té. Mais toye awa po anini. Toye awa po na honorer mémoire ya ba compatriotes na biso ba kufaka mukolana. Ngamoko nazaki na balabala. Eza histoire bazo raconter ngate. Na moni ndenge ba jeune ba kufi. Ngamoko na kokaki pe kokufa mukolana parce que un jeune était mort juste à mes côtés. Webi ke nazwaka projectile na lokolo à gauche. Ce qui est zakabal mbele na kufaka. Donc bande ko na biso na bakufi pamba te. Esengeli toye ba ete bakufi po na cause. Bakufi parce que bazaki ko réclamer démocratie, bazaki ko réclamer alternance na mboka na biso. Et bongo biso batotikali tolela kate toye ba ke bitumbezana no makasi to bunda yango po na honorer mémoire ya ba compatriotes na biso bakufi. Po bakufi te bazali ko vivre à jamais. Ba ko vivre na mitema na biso, na esprit na biso. À chaque fois que tokobanda kokanisa ba compatriotes wana bakufaki et kopesa biso makasi po tokende liboso. Na ba jeune o bazali koyokanga lelo. Ba jeune ba organiser activité à lelo nazali kosenga bino bozala makasi. Bo céder na richesse te. Bota la mituka minene, bota la banda minene te parfois boki kozala tante bobite tomona ka ba politicien batamo na mituka minene batonga banda minene bongo biso te. Non. Bota la mboka. Bota la pays. Baninga na bino bozaka na bango bakufa. Bakoya mukolwana parce que baza kolinga mboka échanger. Oyo nyonso ko trahir cause ya baninga na biso wana ayeba que makila ba jeune wana côté le melaye. Et sur quoi nazali kosenga ba jeune bozala makasi bo trahir cause wana te. Naibi nini nazali koloba victoire kozala victoire eza pene mais tokozwa ngo soki tokei jusqu'au bout. Mais ba bakotika na nzela bakozala ba traite. Merci.
Bonjour maman. Monsieur Médard, président Médard, date il y a des lots penza topé mes oyo et ça lui organisé le pas ya ba mouvement citoyen et ça lui kolobela oni. Oh eko kanisa ngai lolenge bokonzi tozana yango et beta biso masasi maman ebingai nali parmi bato oyo ba bundelaki nazalaki na marche. Je me souviens encore to longwa na niveau ya quartier tozo pusana na moni ba militaire na ba minduki biso ata libanga te bako beta masasi eko sala biso passe bato bako fela kinini bato bako fela ki po disposition constitution article 70 lobby boko maponami pona mokonzi ya mboka bako benga ngo 90 jours avant expiration à chef en place nde loko totambolelaki kasi na moni kabila na bato na ye babimisaki ba soda ba beti masasi bato ba we toyoko bisa bato bako fike makila na bango etangi pamba te. Donc pour bayiba quitter bato bako yiba kanyaka l'état bako mboka bako tambola librement kasi ba bako bundre droit ya ba faible ba bete bango masasi bako fi bazala na kimia bayeba ki tumba oyo bango pesile bo moina bango biso tutekeli na bomu tokotika la tokobunda jusqu'à ce que alternance bango ba pesale bo moina bango e mona na talatina oto yeko kanisa mokolo ya lelo. Président Médard, kasi loko nini ebosala à chaque fois soki ba jeune bako telemaka pona koloba teto lobela alternance na mboka na biso bako waka pona ni. Mais wana tuna mutuna na kabila na bato na ye bato bako betaka biso masasi bato bako sala mabe alors que disposition constitution prévoir que soki ngana yo to sepelité na likambo moko boy to na droit ya ko manifester et na bamboka baza développer ba utilisaka déjà ba arme non étale pour ne disperser ba gaz ezali kasi bokonze contre Bon, maté alelo et bongo timo makansi. Maté alelo tininga na lobate souvenir on a regardé pour na bango za souvenir ya esengo. Ya esengo parce que bazaki batu baza consciencieux. Ya esengo po baza bato yo babimaki ba ebiti na ni babimaki. Donc ceux qui ba kufi baza ba victime té lobby prêche ya lelo mais baza plutôt ba martyr. Donc na mboka nyoso tout ceux qui ba na niveau élevé à conscience baza ko ndima ko bunda. Pour se martyriser. Pour la génération future. Hymne national Nabiso et Lobby, je pense qu'au lieu plutôt il faut réconforter Bisso et ben énergie ouais caractérisée qui bitumba bande qu'on a Bisso. Yangonde là Tabiso parce que Musalo basala qui babanda qui me basuki nantela
biso peut to continuer yango po to komati na suka et pas yo wapi to kozwa Congo ya ba valeur, Congo ya rationalité, Congo ya éthique, na Congo ya culte ya ba saint. C'est-à-dire bato nous surtout ba koki ko aspirer na kosala musala pona tina na Congo, bazala bazo bato bazo tombola mayele ya Congo, bazo tombola kita ya Congo, bazo tombola ekolo ya Congo poto za la sousuriser en mokilité, c'est-à-dire mokilé se kabisote lolenge tozo se kamalelo. Tala tina bandeko na biso ba kufaki yango pe le toyele lo pona ko honorer mémoire na bango et nangana sa ko exhorter ba o nyoso tout bazala biso na kati ya ba conviction na kati ya politique oyo totika bitumba oyo to continuer yango parce qu'il est bon encore que mutu okufa ta pona tina ya kobunda pona mboka na yo ba martyriser yo ki okufa pona biloko moko ezanga tina. Na biso ya Congo France omoni wana ezaki wana tokozwa no messe oyo ezalaki na Notre-Dame bomoni ndenge ba homme politique mboka na biso balobi ba oyo basisaki na kata messe tomoni ba Martin Fayulu ba honorable Dimaziku ba David Mukeba ba CG Jean-Marc Kabundo ba CG Kabuya ba onso baki lelo pona ko commémorer ba ndeko na biso atikaki biso le 19 septembre 2016. Yango la pesi merci beaucoup na équipe technique na nga accompagné kinga lelo Alain BCB na sima caméra na moni Mona na moni on a bien à la montage Christian Touré Kenzo, merci beaucoup à mon patron Didi Pouma. Ngana bin, merci vraiment à celui que j'appelle José Ntsangou depuis Londres. Papi Batiabina, José Ntsangou, José Ntsangou, c'est lui qui est l'homme du moment. Il répond de José Ntsangou. Tofla Kubinga depuis Bruxelles, Bambo Tenayo. La Pessimbo t'es pas ingénieur, Jacques qui quitte à 100 heures, mon papa. Merci beaucoup à maman Chantal qui quitte ta famille, qui quitte à Mobimba. Bambo t'es béné pas maman Bibi Chenoka. Gisèle mère Tati mère double. Hein, Gisèle Tati mère double na kata Londres PC nanga bambo te belé et pas ya chouchou luzolo na Doris Selem à la personnalité na linganga bango kaka merci et belé pas on a bengaka Isabelle maman Isabelle Basende motema bato papa Fada Basende ngala bino tokutani mbala sima.